Bonjour bandeko na ngai Cordon Weti. Nazako la geste moko ya moke pour vous comprendre. Oeza poubelle oeza na ndaku na ngai na cuisine to installer poubelle ko lia makambo surtout botie ba salité surtout awa soki esili na bimi nango soki etondi na déposer yango Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Bonjour bandeko na ngai Cordon Weti. Nazako la geste moko ya moke pour vous comprendre. Oeza poubelle oeza na ndaku na ngai na cuisine to installer poubelle ko lia makambo surtout botie ba salité surtout awa soki esili na bimi nango soki etondi na déposer yango na déposer yango awa oyo eza ya matiti oyo bozomona oyo na kata ya matiti na tie et puis oyo eza ya plastique à papier tout ça. Bon, remarquez que soki et comme jour oyo na obimisa ba poubelle na nga oyo na koyaka awa nazi na ye nango awa. Je vais vous montrer vite fait. Vous allez avancer. Vous avez dit que ça de côté. La vous déposez pour la mais tout cas, il y a commune, il y a salubrité. Mais tout cas, on a insalubrité et qu'on y a et le côté yango et même yango dans la déchetterie. Il y a un fond le bois qui est petit que l'ingaï. Mais dans la bac l'ingaï, n'a rien, n'a récupéré la bac l'ingaï. Na ye ozongisa yango awa nazongisi yango mokolo bakozwa bapapier ezali mokolo plastique ezali. Pourquoi je voulais dire ça? Tovai na Kinshasa ville oyo eza ya salité ya kosakana te. On vous demande juste de copier eloko oyo. Est-ce qu'ils ont un problème bandeko na ngai? Basi basalela bino tu na mindele bovandi mpe na mboka mindele balobi bon copier kaka eloko yo. Tout ça na 24 communes. Tout ça na ba rouleau, il y a ba poubelle ou ça t'a fait ba 100 litres ou ba 200 litres par exemple. Beaucoup même que ça ça même ba 300 litres ou que complètement usine. Bo sombi yango chaque commune 24 communes ba ça na quota na bango bo pesi ba commune et ba commune wana yebi bateki yango ta mususu alors ça qui poubelle moko ya rouleau ta mususu ya 20 na kati ba rote yango ta mususu $2 par exemple $2 $1 banda kutu eza na commune eko somba yango et esangisa so boni nda kuwana ezali ndeko auto kucha kuna mutu wana voisin na ngawana mususu yango ezali. C'est très bien organisé et après cela awa vous avez banda vous avez les trottoirs oyo eza en tout cas on va vous le 3 mètres ou 2 mètres 50 trottoirs oyo mais ils sont tellement couverts ils sont propres ils sont balabala ils sont couverts ils sont propres mais et pas la biso ba na système moko avancé un peu. Awa soki basali balabala epa na biso batika na trottoir batiki trottoir eza mabele bakabotu batiki mpe caniveau libanda no omoni awa bakaniveau ezali les aquadrats les évacuations de tout ezali awa mais bazipa yango pour de peur que bato babokaka bapoubelle basalité basachet na butu des fois motamelaki aboki mwa canette mwa nini le temps que bango va passer ba kombola yango po kombola ka na boko et que ça la buzoba tant souvent ko ya kata caniveau c'est quoi belé et reboucher créer beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il faut couvrir ba caniveau biso ça la motu biso ça la awa to tika ngo polele ma belé ba nini tout et caniveau ça polele tout ça la culture ya propriété bato ba kolokota babwaki tango mbule koya na poto na basalité na basache
tout na caniveau beau caniveau beau tout ça la 2 jours 3 jours puis ekufi pour musu yango na maka yango to biso to za na bo na ba binza na ba salongo na ba rigini banda kwa bakonzi kaka yango nde ba en esprit ya basali ba caniveau nango ba bétonner yango avancer ba bétonner yango asisi ko bétonner yango et basali pe banzela na bango awa avancer basali banzela na bango awa moto asukisi na katikati awa et voisin pe asali aye pareil asukisi pe na katikati omona avenue a juste comme propre selon moi on a salongo on a rigini on a peu partout et si vous voulez imposer modèle wana qui commune à lemba mobimba sur la lemba mobimba bo bétonner ba venir na bino bo bétonner ba trottoir na bino tout le monde a salité les gens achètent des sacs poubelles bâti yango wana mbongo bumba akende ko bebisa na nini na hôtel 850 000 $ pour vendre qui na hôtel et sengo ko ba vota qui ba pona qui na mama Martin na Augustin Kabuya encore ko zo mbongo wana basalisi 4 usines et incinérateurs par district. Comme ça, bato bazwaka yango, bazongisaka yango, bongisu ba poubelle, bango ba ko lokota, batiango na mituka yango eke na déchetterie. Et déchetterie beaucoup créé parce que ba déchets wana, eza ba briques, eza ba macadam, ba les enrobés. C'est étonnant ba dekonanga. Yango na sengi na bino ka eloko moko ba ndeko. Bon copier. Je vous demande juste de copier. Tu vas une photo, tu vas une propriété de Zaramboko. Pour la copier, c'est un problème. Mais vous inventer quand? Vous créer quand? On vous demande de copier. Que notre propriété est à Awa, tout le monde n'a qui ça, point barre. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, ce qui me pose un problème, c'est que nous avons pas une série. Merci, Cordon Eti. Donc, c'est ça. L'exemple pour ma bac au beaucoup ça la mona kiwana ba ko ça ba bac au bo ça la kamanini ba bassin ya plastique na kitasa la mesure ça la plastique wana beaucoup ça ba bac et les gens achètent ba poubelle le mona ndako na ba sac ba tché awa le président 2 jours par semaine peut-être et ba mercredi et ba samedi ba to ko ça la même tu ko ça la même tard et ko ça la tard na butu bato balali mitu keleki et lokoti la tongo bo monika la propriété bo kombola kati le lo ba balabala milieu na tsela na ba kombo bo so ba souffler bo souffler ba aspirateur gros et mimengo c'est ça bande ko na nzamba bomba bino place place na telemiao direction cité de l'OIA oui moko tanzela o président le kaka ba ministre ba kenda conférence ba bo boende ba kenda ozi ba généraux nzela onde bakenda nyonso abamondaka cité de l'OIA yango cité de l'OIA yango na musika ta cité de l'OIA tanzana okose na pusi ka caméra na ko bomona direction ya cité de l'OIA bato nyonso bayebi magasin boye tokiti avenue des écrits boye tokei cité de l'OIA directement chani metal koleki nzela mai yango donc ba contrôle vérification wa bomoni nyonso ezo salama c'est pas normal makambo eleka na mboko na population na ba autorité et loko moko ce n'est pas normal salité eza awo bango nyonso baleka soka pile bandi awo nyonso omona ndenge ekoma polele ya Daniel Bumba boyendo kenda so président Bengiote wana sokozo ya pilo boye directement wana rond-point toza na place publique ya Kitambo toana Kitambo lola te toana place publique ya Kitambo lota la population batu bazoteka batu bavandi batu baobeta masolo et déranger mukite mais solo ezobima na place oyo soko bandi kotala ba bidon nyonso ya masuba eza koto on dirait to utaka soki wapi non c'est qui jour de la kaya moibi mais jour mako
okokutana na likambu ya yala nela lisolo toza awa na poma tete ndeko momoni oyo atekaka bakisi ebomaka atekaka bakisi akokanisa ndeko azotekela yo kisi ya mokongo yemoroid nzokande atekaka poison atekela ndeko mobali oyo boza komona na komona ni ndeko komona onani Como papi, ndeko oyo bomoni a escroquer bandeko partager vidéo oyo ndeko oyo akokani na konde inanga akokani na lokola kabila yeyo boza komona na zola sabino babilili Joka tekela ndeko oyo poison ndeko oyo ameli poison mwana na ye ase akufi oye komona ye na kati ya poma teki oza komona omoni babilo batie na kingo okobula ondira aza nganga akotekela bakisi ya solo galelongi na ye yeyo escro munene bakisi oyo omoni oyo eza poison komela te papa telaka bicarbonate yeyo ndeko ose ekolo nini pardon ose ekolo na ye alobaka ekolo ose ekolo nini nganga ya lokuta baluba bomoni makambo bozosala biso na kati ya mboka oyo merci mama mama lobaza muta bandulu mama lobaza mama muluba babu mama muta bandulu na veni justice numéro 7 na Masina. Merci maman pour l'information. Comment Mwanza? Bandeko, l'isola si la kate, dokutani na mama yo, azo témoigner. Nekwate kaka kisi, yamabe, yewana si akei, bandeko. Conseil na kopesa yo, partager vidéo, liker, abonner. Papa na changa boy. Ngangana. Atela ijomo boye kisa bukoko jwana tile lonzo tozolala te. Mama na ngai. Ezaka hôtel mabeti demo ya. Letata la makambo wana. Leta nini zambe na ngai. Ndeko Chilombo, papa ozana musala ya kosala. Kongole mutu ese baby. Nana zo témoigner tozola de lisolo. Papa ozali loba. Ozali loba. Asamo ibo yebi Aibi était même des beaucoup pour expliquer l'histoire pour Aibi azoe montre azoe ba mayakanya maboko ifse keza bilo moko ya mabe longola ngo depuis azoe bilo kwana 35 mois bakuta na kate bakuta ne lelo ndo monde kwana kanye albi yebisa ke bilo ko isa bilo moko ya mabe emetete ngana lata yango siko lelo to kutani depuis na longo bilo kwana suma pe osuma na mbongo alokota ti na tia pe mona réaction ya mabe te na bilo kwana siko oyebisa ke te bilo ko seko longwe bonga na komona ezala makamoko ya mabe makasi depuis pe na longwa biloko na pesa yo nazwa na ngate lo moko ta ko preuve na eza nini ndo mona kutana asa nini akangie bande koza ile ba ngala mali mala lukambongo na ngai olukambongo za ile ba ko bakisa te na ba nini aza siko akende bandeko émission lelo na kitoko tokutani na mutu atekaka bakisi ebomaka batu atekela ndeko kisi abomi kisi wana mili ate na ndaku enzokande ezalaka poison bimelamela ekomema yo na ngambo soki oza na mokongo te zelaka yesu masiya Merci Nayo, Daniel Bumba, Lubaki, Azali Lokuta Mingi.
te tobandi ete azali na lokuta mwa moke mwa mingi na esaleli na ye ya mosala tokosenga na ye ayebake ya la continuité des services publics de l'État. Vous comprenez? Il faut pas s'accaparer na eloko ezali ya yo te kobimisa loko ezali ya yo. Moi qu'à la fois ça me gêne par moment. Au vandi bozoka mutazolo balobi c'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Papa yo kutaka Congo te. Domoni bo sala biso ba jio to monaki na diego kaw. Akuti bato ba moni bien ambushiri yango yo ya la bimela ngo gangi ngande na lakisaki bango ngela nga momo ka français. Alugela nga mo en français tam suso be ngo lisiba ya bambi mo en français. Non. Daniel Bumba pourquoi to banza ndenge wana? Il nous semblerait que bamituka oyo ezali bamituko etikamaki na projet Kinbopeto. Ya nani? Ya Jantini Ngobila Mbaka. Ngobila esa komandaki mituka oyo makamono se silaka. Etikalaka kaka esala nini? Eya. Alors d'ailleurs Jantini Ngobila azwaka yango asinyaka yango na société nini? Société babengi Alba Irak. C'est ça la société. Alors, non, mais Akenda Kite, Akei, n'est-ce pas? Sinon, Ayebisa Biso appelle d'offres Salemaki Wap. Jantini Ngobil, Bumba, Ayebisa Biso, société ni gagnant qui marchait, wana. Appelle d'offres. C'est 400 véhicules au total. Oui. Et Salemaki Wap, c'est quand il y a Bengisaki Bato, pour na souscrire, na gagner marché, wana, en vertu, il y a la loi sur le marché public. Donc, Mokanda mon côté, a une service société nini, et bimisi, a signé une société nini, ou bimisi libiso, biloko, et outukoya. Mais tout cas, avec quelques preuves, on ne confirme pas, il nous semblerait que zo outebimela loufu. Parce que Jantini Ngobilamba, Kasombaki yango, asalaki déjà ba commande nango nyonso etikalaki ezoki nde manœuvre ya koya etikali ya kei ezo utangola ezo bimela lufu nde ezokoya ndeko moko na lufu. Je ne confirme pas zali ba source non officielle. Il m'a dit maître to komona ngo ezoko bimawa ezokoya kakuna. Donc ezali babiloko oyo esalemaki epai ya Ngobila. Alors il ne faut pas maintenant y azongo lokola et le komoko boye stondélité ça l'utilisation parce que Ngobila tikela ka biso ba camion balaera atikela biso ba camion poubelle utilisation nango to so monaté c'est ça aussi le problème. Non, au-delà de démarre il y a procédure d'achat et passation à marché. Non, to so mona utilisation nango te. Non, mais le problème c'est que nous voulons d'abord recadrer d'abord de konabiso Bumba pour na koloba na yeke l'honnêteté na kati ya mosala ya l'état ezalaka na sonité. Aujourd'hui Félix Tshisekedi Tshilombo azana kati ya ko inaugurer ba bloc mususu par continuité oyo Kabila bandaki ya ekosilisa na yango. Mais lorsque comme kobimisa ngo lokola totalement ya yomoko, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Alors nous disons lokola mituka yango eye, c'est bon. Lokola mituka eye, alors biso to lancer maintenant zéro full. Opération zéro full. Alors bateke opération Kinbopeto opération Kinezoko. Non, zéro full. C'est-à-dire, mi tu kanande to moni yango ezali emele. A to moni yango ezana bon état. A to moni yango ezosi la frente. A to moni yango bebisi biso za kitoko. Pour Congo ezali ma crash na bambata. Merci. Alors mi tu ka oyo ezala en très bon état. Je préfère que ezala mise en route dès lobby. Zéro sachet, zéro foulou, babouaka yango kine comme abopeto ndenge to moni. Soki te to continuer ko loba meza projet na été, ezali tuka na été. Merci. Nani ezali ya Ngobila Mbaka. Merci beaucoup maître Junior Bakokela. Ezoyaka mais utilisation parce que le c'est que ça la musala mais aussi les cambo ya entretien. Oyoki elengi ya Congo, tapere na